Mike Duchesse aza responsable père de la famille mwasi na bana na ndako. Marco wana auti États-Unis azali tolobaka balobaka ba bébé butu. Azali bébé butu azali na mwasi te na ndako azali na bana te. Bango na ba Herman kaso monenga moko fie ezoko keneka ko yunga na boy koluka basi kaka bango pose ya basi non esili bango te. Ne mutu abongo na nenga impact na nenga idéologie ne bino ko comparer na Disha Baba. Mike Duchesse aza responsable. Disha Baba aza responsable, aza père de la famille. Nathalie ba vidéo mususu ndeti Gabriel. Gabriel oza mutu moko lukaka trouble likola trouble na nenga mukete to solo la vrai. Chaîne yango ya YouTube osalisaki yango po obotaka kaka ba actualité na ndenge ya polémique na ndenge ya mabe. Duchesse alobaki mabe te. Duchesse alobi génération ngala la ndima ki Duchesse bien. Abi génération ya théâtre o bazwa lelo ba BBC théâtre. Bondumba ekoti na théâtre. E komi mutu soka ye tournage ba komi kozela ko kanga madeza de direct ba kena ba hotel. Eza kitoko te to yaka pona musala mais to yaka te poto lingala. Eza kaka jusque apesa ki bande ko conseil. Ce qu'on a conseil oyo Duchesse apesa ki si yo Gabriel yo pe muto BBC théâtre. Gabriel yo pe muto BBC théâtre. Gabriel soki muto abanda ko linga bana mike ba bébé butu ya théâtre. C'est yo Gabriel na lobake loko wana batu va comprendre angati. To solo la vrai. Ata bolo balango lianzo koteli Duchesse paza mutu na yo. O koteli Duchesse po Duchesse aza mwana mainote oui. Ngana kotela mutu asa na raison. Mike Duchesse aza responsable. Mais na kamo na zotala na ba analyse na bino na ba vidéo na bino ba émission bokomi ko comparer Marcos wana o auti soki États-Unis soki Canada pour akabeli yo Gabriel $100 lokola Kinshasa $100 to mona yango lokola $1 million. Tala niveau ya batu. Donc Gabriel obosani na yo msubiloko nyonso Duchesse akabela yo banda bino boyebana o valoriser kaka $100 oyo jeune oyo auti États-Unis akabeli yo. Total niveau ya peuple. Gabriel yone mutomemi kindumba na théâtre. To solo la pembe to buka lokuta tenga lingo buka lokuta te. Muto ya banda ko bimana ba bébé butu na théâtre. O ezalaka ke mutu jeune garçon moko aye théâtre sika soka za boga. Gabriel obani ko bimana ye. Parmi ba bato ba bomi théâtre ya ko lingaka bana mike na théâtre si yo pe Gabriel osana kati. Si lelo yo komi ko telema po salir Mike Duchesse Disha Baba biso to linga ngote. Parce que Duchesse aza mutu oyo aza pe fierté ya théâtre congolais. Duchesse aza na droit aloba parce que théâtre ne mutu mema ina poto. Oso comprendre. Lelo soki toza humilié na milieu nyonso partout pourquoi? Parce que ba bino ba Gabriel bokotisi bo soto bokotisi bêtise na kata théâtre. Bokotisi bo soto osimba koto mabe ozongisa koto mabe yango nga na tuna ka kutu yango mwana ya Gabriel est-ce que azanga ka parole tope conseil ya kopesa mama na ye azanga ka yango bino bozo sala banalise bozo lo ba ke Mike Duchesse succès sila yango a créé bezo Duchesse a créé bezo te Duchesse azana bezo te parce que Duchesse ti lelo asala ka ba vidéo na mikili ya poto batala ka yango attention. Na poto awa ne tozali na poto na mikila poto tozawa sans vous matier tozala ba complexité tozala pe bato amite mama bete ba comédien ou ba tombola drapeau ya Congo ti lelo la mikila poto bazali Duchesse na Anse Luzolo o to bengaka Fantomas l'homme de grignotage. Donc Mike Duchesse na Anse Luzolo Fantomas grignotage bato bazo tombola théâtre ti lelo na mikili ya poto babetaka bagag bozotala ngo na ba page bozotala ngo partout bazotala bango ezaka communauté congolaise mtetala bango te ba communauté tout ezotala bango parce que basalaka ba théâtre comédie mongo ya kitoko pe na ba français sko bino ta muninga ye alobi vérité nenge théâtre ekoti théâtre baby théâtre komi bo soto nde place obino bolingo bo humilier muninga nde place bokomi ko comparer responsable père de la famille na un individu moko ba uti États-Unis pour so kabela batu ba $100 mwana moko ya mukie lokwa Gabriel olinga na yo bana mikie yo mesana ona ba butu
yo mpo na yo olinga omona bogard te soki Marcos wana ozokumisa wana soki deja mpe mikolo bozobima na ye ndenge aye Kinshasa wana tokoyeba mpe ndenge nini. Beni Nadia International Ndala, Beni Nadia Ndala, Mama Moko.